Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo. Yoke loko yotoke. X solo, abeta beta, alenda lenda, beta lisusu. Lobisa solo, bato babina kite babina. Bayoka kite bayoka, évangile. Wow! Le fils est Mata. Kindoki politique, Merlin Bokolo. Hama Kindoki politique, le fils est Mata. Tolega, tombola toke. Topusana mokia avanda. Topusani mokia avanda. Antivirus, Manassé Mavambu, Trésor Equilu, na marché. Tala biloko yo malamu tobonga matoke. X solo, abeta beta, alenda lenda, beta lisusu. Lobisa solo, bato babina kite babina. Bayoka kite bayoka, évangile. Topusani moki avanda. Le fils est Mata, avanda. Mama Nadine Kandongo, na Mosika. Les boss Dimitri. Avanda. Le fils est Mata, avanda. Oh, Flama de Luanda. Balobi biloko boye, soki pas le fils est Mata te. Okozwango wapi bilenga boye. Voilà. Merci. Bonsoir, bonjour, partout vous êtes en train de suivre cette émission. Une très belle émission de Mati Kasongo. Aujourd'hui, on va faire l'acoustique en live dans Torozoa. Acoustique en live. Awana plateau et Mati Kasongo. Je pense que tout le monde a dégusté déjà de la bonne musique dès le début. Moi, pour ça, je to vandande to kaka neti nani alobaki Elda et Bala lobaki ya yene ko chabatu mabete maeka ka pusana na vanda ndenga loba kaka po ya za moi so a chobo. Cela veut dire que quoi. Merci à vous tous. Oh nyoso bozota la Mati Kasongo longa ba bébé. Ndenam sarabine pas na biso, il y a que du travail. Toza ko savourer de la bonne musique aujourd'hui Barbie. Le fils Mata. Le fils Mata, là je pense à Nancy Mata plus le fils Mata, mais c'est arbitre acoustique, on a passé Mbote Plazosa et son orchestre. Au Lelo, Nayambi Bango. Là, je dirais un bon merci comme ça à la salle qu'on appelle Laetitia Kouy, à la mère sociale, la maman des opprimés. Sans oublier Balobi, bébé Kimberly, 18 cylindres. Bébé Kimberly, 18 cylindres. Il y a eu un roi, un sarabino. Awa eza base. Awa eza base soko leka te. Aïe, c'est roye banite. Eh aya, satazoko sayo. Aochonerer. Ye mwana mwasi satazoko sayo. Aochonerer. Crie à mikolo on a bomesa nango. Sans oublier Picho Pacha Sotali Konko na Norvège, Merimbate, Didier Okamondo Birmingham. Manu Mwendo, Binonio Sobolinganga, Nadine Kasongo Mamama, Binonio Sobo Sepelaranga, Magui, Sabana,
Juju Inana, Fofiane Inana, Casse Inana, ma gloire. Je te salue sans oublier Gauthier Bilé, les descendants valables de Fali, Poupa du Cap, la merveille. Aïe! Après, si binonion sont beaux, tes places, Bozali. Mais comme d'habitude, comme bon mécène, Ndena Lobarasso, to Télémine, Ngonde, to Yaranan. Esther Malonda, maman sociale, la mère des opprimés. Cela veut dire que Baolia, Baomela, Bao Sepela. Nasi Malango, Bao remercier Nzambe. Talandenge Bali Moutou Angando, Babosani Mukila, Bazou le Fotika. Le Fotika na Bango, Picho Pacha Sotali Konko na Norvège. Totali sa Mokili Ver Kasangul. Tolik! Voilà, de retour sur ce plateau. Ndenem Sarabino, dans la caméraman, moi, je comprends que Tisco na balali nangate na mémoire. Dans Azo Zoa, Makambu, mais Azo ebate ke Makambo na kangaki asala ki ango boye, so na sali boye, fona kata boye, bon. Bamsou ba comprendre la boulotte. Sans plus tarder, je veux recevoir mes invités. Oyo Torobeta Lisolo na bango. Tokoye balelo, musique ya Fils Mata, l'arbitre acoustique Toroyeba. Toroyeba lelo to solana bango to beta masolo ndezra. Bonsoir. Bonsoir, Matika Songo. Ouais. Oui, ça X solo, hein. Chef d'orchestre et le Fils Mata, donc groupe et combo nango eza Lyon Musique. Mais orchestre et le Fils Mata, mais c'est l'arbitre. Aouti ko beta acoustique. Donc to banda na poussa na comment on a Lyon acoustique, Bobby Lyon Musique. Déjà que tu benga Igwe de la Forêt. Non, Lyon Musique. Lyon Musique on a oui rappel va bien les rois de la forêt. Lyon. Lyon bazé belé, Lyon ya basi pe bazali, Lyon ya mibali. Te Lyon sauté, biso to ba Lyon sauté, biso to ba Lyon. Donc Lyon Musique, Lyon. Oyo wana kuna so ba Lyon so etali biso te. Mais biso to yebi ke to ba Lyon. To ba Lyon. Au mona ba Lyon musu bazaka en Équateur. Balion musuba dalara ce qui na wapi kuna na ebité on a boye banité mais bandi déjà roboya mabe to boya te to lo bande vérité to boya te biso to boya ba tout to lo bande vérité ninge za boye balion o bazalaka na ba 1970 to na 60 badayat lelo siko to za balion wera daya te na lobi wera te nga lobi wera de la forêt te yo ne muto tangi komba wera zo banga te na bangelo te Nzamba zawana te ni Pierre ni Jean ni Abakouk amunoko yalika muna vérité toza la clair ata yo moko toza clair est-ce que baba nzambe te po ata ocheki teti suka okomata carrière sila tobosani po Mathieu leki okomata carrière si tobosani leki ngelo bani. Mais point d'interrogation. Voilà photo na bango nga na olobati. Ça reste à vérifier. Carrière aussi le romatoro les cas ça reste à vérifier. J'ai valé de l'autre côté. Beau tenir un vraiment rigueur parce que le lot plateau a vraiment envahi quoi. Depuis na sali plateau première fois na salle émission boy. Cela veut dire que et rappeler nga na TV tant on a na TV. Ndena ndo sala marambo sentiment olongo okekuna. Olongo kuno zongi boy. Et puis on sentit que banda les kiti do ba guitariste ba kiti guitare ba bien bon guitare et kiti vraiment na kata plateau Matika Songo on va le savoir nous tous na pesi micro côté. Ouais, santé siko très bien moi ba anomalie yaki dans seconde santé bien te corona te et biso ra ilanga so bandi et ya na moi grimace nango tant que on a père na biso les fils matazana soutenir biso wa chara maboko. Donc santé seconde c'est bon. Ouais, Matika Songo est bon ça c'est du film. Entre m'a dit Kuntakite, esclave de la musique. Dans Soda les fils et Mata. Ouais. Dans ça c'est du film Kuntakite l'esclave de la musique congolaise. Dans tout ça on a peine les fils et Mata. Neti lelo to lobela mamba acoustique. Au moins a mo pe photo lo ba vérité. Moi vient na biso faye di cap na minito. Alowa numéro 1.
bukuta mabe na ba lettre F aboya kine kokota maman wana sur ba lettre F tout bakuti maman les fils azui en charge donc les fils et mat azui acoustique a niati en charge mais c'est arbitre donc azion ma niati en charge pour to bena ba poussa no vanda ba comprendre il peut habiter il faut to poussa na pois aí que so poussa te ba pousso par force pour na kala to zaki obanga ke tala o que c'est suka ba maison mais wa viva quartier latin lelo sikoyo koma beta bayoka yo donc beta bayoka yo le fils et mat ayana tche mutu pe bayoke déjà bana Paris bana Lyon ba accepter déjà avec confirmer ande na Congo Kinshasa donc ba po maneno ba mamuna lo ba la rousse ba gote bilele bazana ba yebi ndalwa donc ba yebi makambo po ba question zo ya kuna lokwa micro na cravate ezate ezabo olobi ba lettre F okumisi fali le fils mata lettre F bombo Paul Mikolo komi na okare na kumisa fali na diembela mais tant ozo diembela kota fali mais mutaina idéologie acoustique eza fait rigola mais yokomo lo ba lettre F eza moko fali pupa mais bo beti acoustique ya nzela oyo ke na mamba fait rigola bandi fali pa beta tasoka sonie sikope ya sonam papa wemba tolo banini soki ya banda ki on tolo ba papa wemba to ni kana minute 4 pamba to bossa na vie acoustique c'est papa wemba biso tout ebi na ko la génération na biso eza ferré ndima kaka bakoloka nde bato bapesaka nzela na génération mutu atiki eloko ya te donc tout peut comme le fils emata nga beton liboso po ayaki de ape na projet nango fali ve na biso dikam nga akumisi ete na ape na problème na vie chetani te fe regola na problème na ete na pesika nde ndigisa po bakusika na peso ayaki na pivo mais ngo mona ke batutu bana na bachombo donc minito musique mutu abangisa mutu ate les abeta nde bayoka ba inospi ba blessbula lobaka betande binande yembande binande yembande pe ba yemba yo et pas bana mikende ti biso mikolo to préparer disque wana kutu chef a lobela ngo ya 10 titres wana oui ça OK wana torozonga yo pena bengo nani aigle sous de la musique poko to déjà kuntankite lobai nani assassin du film yemta boma jango siko yo bon avant na loba na lina longola mwa kashine po na loba pe na mwa l'aise po na dit que émission na etala mama kasi donc tout d'abord ba mbote na biso ba salutation na biso partout au tout bolanda biso awa eza bongo moko ya ba soda le fils mata bombe en avance bombe rapide donc bombe rapide ça mon commune bon mabele oka tozali mabele oka ya bandalo nde mabele onga pe nazali mabele ya ba star oyo bimisa ba star ya dega soki totala pe ka ba El Marabi ya babima wana bawenge pe toyebi ka wana donc bave na biso bapepe kale ba idéologie donc eza mabele mo eza ma ya bancetre yango le fils mata lobaka bino bokitaka epa mutu na nga wana bosana émission mpona mabele esa pe indusa epesa pe kaka makambo matika songo donc esengeli tomonaka yo nga naza chanteur ya deuxième voix donc nasimbi badeuxiémiste nyonso ya Congo donc nazosika émission sili tikako la namoni vraiment que tokata émission de yo lobi yo badeuxiémiste nyonso ya Congo bon ça va donc musika te na te azela mata nalobi bongo par rapport à quoi ngai naza na arbitre abeti na acoustique on a arbitre siko ngai étant que défenseur faut na défendre bandele lolo baki olobi oza deuxiémiste ya ba deuxiémiste nyonso ya Congo l'équipe pona le fils mata za wana te mwana so na biboy mwana so gazo tonda na nzungu c'est que papa na za wana donc tina lobi bon na za sur po ya loba pe za mwa mbanga pasi donc ezara que est-ce que bino boleki corona na succès po bozolo baloba trop corona yo leki corona na succès ni bazolo baloba trop baleki corona banani kasi bango te to s'adresser na bato so banga to ni s'adresser eza lo nga na loba question na teme na ba alendele ozolo baloba trop ken piana ozolo baloba trop ke bana matika songo bon ngai mingi na kenda na bango ka bongo ba ebindeni to beta na bango po na kenda na bango bongo na linga ro cité ba komba batute po quand même pib
so na loba ba kombo na o akoloba kombo te mais alobaka eloko reverser bango ya bato baluka baisse na musique pour basala succès donc tout le monde aluka baisse na musique o azobeba na o azosala boye bango wana nde mais so lobi bongo déjà musique na biso uta na polémique musique na biso po et fonctionner bien ezara polémique tant on loba bongo moi te que c'est kozo boya pe polémique oh lele komi baisse soki bongo wana mabe siko vende ve luambo kutu te ve wendo asala polémique na boale bazara na polémique na ve boale ve luambo azara na polémique na ve tabule o yebiango ti ba yo sangana basali disque o nazoki molangi eza polémique andule mais on peut être tamo ya ko bomana ya on a boyo cité ka kombo ya na vie na biso moka musique aboya ni ba polémique wa boya ata musicien na finga nde mo na biso be tena osona binda tango lo bana kwa na kuna sa bise na minute to be le fils Mata le fils Mata donc polémique té donc maboko pembe na bino a polémique moto banda na soliste tina epa bino polémique eza vérité eza vérité omoni acoustique ba misusu basimbaka acoustique mais babeta yango te tozala siko clair osimbi acoustique na clip obetaka no yango te wa siko tokende na ndenge normal nani asimbi acoustique abeta yango te po toke malemba nga na edeo kasi na edeo Mark House babeti acoustique o zoloba wana na clip toti mutabandi ba acoustique eza fait rigola to moni fait te na génération la biso na moment oya confinement bon na loba mutabeti acoustique na moment confinement oye la musi batunio so eza fait rigola et puis ndengo simbi accompagnement na tobi ke mutabeta Mark House abeta na ba studio wa sala maramunio abeta kango omoni na clip. Est-ce que ye mutabeta to ye mutabeta te ponga na yebika na yoka lisolo bon babete la mutu moko boye tino lia ki marambozo lukawa yango babete la raye ya interpréter kaka mais biso to beta ka biso so boloba ka Mark House babete la raye Mark House faut lukola xape non place au beti ngala yebika na mona place a beta ngande na boye na soliste donc oko tout ça nga jamais na ba accompagnateur comprends. Pour ça, tout ça na ba solo. Ah oui, ce qui soliste c'est bon. Hein? Tout aniawa, to betani fara ya betinga na beti c'est ça. Pour domaine na soliste, na accompagnateur te. Et puis ba bete la rangai te. Na uti ko beta poussa na vanda X solo abeta lenda beta lisusu lobi sa solo. Te na accompagnement problème ite. Beta ngona na accompagnement to mona ke yo muto beta ki yango il faut na beta yango na solo o eza accompagnement pour na za soliste bon zela bona tozo ya vanda na zonga ya nano moto alobaki ke yi aleki ba deuxiémiste nyonso betela ye nazo pesa ye micro to yoka ye parce que ngana kendaka na makambo kaka te o balobaki te ngai faut mungongo oyembi na chelio po mikolo ala na plateau comme battle ninga zabo déjà na on peut parler à 10 solo botala ba émission l'examicolo na zo animateur à côté bobundia que le meilleur gagne ngai nazozela bango donc eza musique eza koloba te eza batie guitare wana toyembi nde donc maître na ngai mokonzi na ngai le fils Mata ya mama Nadine Kandongo yabi makambo oyo donc guitare yango wana topesa bino na acoustique bona kopanza nteke ya biloko na nga après po yango nde mutu eza na makambo na maboko ya moto mosusu sheri na nga na ndako ya moto mosusu sheri na nga monoko ezalaki kobenga nga no sheri nzoki ebengaka moto mosusu bebe ono sabu na ye koya kokufa nde na AVC ekoma nde maladi ya bamoure ngana bona nga pasa no bebe ozwi mafuta mbila opakoli na elongi oye kolala nango na dra ya pembe
nyonso ebebi ozwi foto pesi na ngai wana vraiment nga na bo mama Nadine Kandongo mawa Francis Luya mwana Kenya talelanga likambo abebisi lelo ye kopesa fote na nga wana vraiment nga na bo nabona ya kokufa pona bolingo oh mama nabona ya kokufa pamba Nadine Kandongo ye nabona ya kokufa pamba. Papa Lutumba simaro asia emba mwasi azalaka na mibali mibalete utabokoko na bisoki nolelo yo mawa le fils mata omoni makambo yango nayebisaki bino mawa que son âme repose en paix Papa Lutumba le fils mata arezonaki yo déjà ntongo avokufa mawa Papa Lutumba simaro asia yemba mwasi azalaka na mibali mibalete utabokoko na bisoki nolelo yo Kandongo Nadino okumbi zemi mwanango ya yeto ya ngai lelo mama okumbi zemi mwanango ya nani mama moto ayebaka tata ya mwanango ya nani akotaki na tongo to na butu yanga na yo ezalaki ya tongo chuba bebo kumbizemi ADN elobi nini azaya yeto yanga oh bebo lobi nini azaya yeto ya ngai Malobi eloko eza dega eza penza moi espace mais car nde toza to bakisa ndambo etikali acoustique pour ezala bien. Voilà, merci. Je pense que Fils Mata, Place Aza, il est très content de voir ses poulains en train de évoluer comme ça là parce que tu dis qu'il y a une absence à leader est un peu moins difficile et puis un confinement oyo et ça moi pas si mais bon baza fidèle baza ko la qui sa bocacité na bango baza bonne santé bien vêtu baza vraiment na makasi mais ce qui peut te zongi bien bah tu peux belé baby Fils Mata te pour vous chaper mon quoi ça sali nini déjà au bat baby pour tu ba che Fils Mata ba che tai nosbi aleki ba chata bébé chanda to chai nosbi te bébé chanda kaka chanda lo akoma de ya chanda azala kaka elo nini yango ya beta martyr mikolo ye moko beta martyr ye moko betanda ye moko te waba chaki ba biscuit tango asa ba wana bisonyo sto mona ga beta te wana ba biscuit accompagnement zaki orchestre père na olobi bien père na mais te ba biscuit sérieux wana na ba mafuta ba poudre bosali na elo te mais boboya depuis bovandaka boboya kaka te bon poussa na vanda siko o ezo poussa olanda te zela confinement toza na confinement te on toke na bango na kusiki mais c'est arbitre boasir na biloko na bino mo bosimbia mikolo ya mikie bozo chat déjà moi o kuna o assassin o kuna o bomba rédacteur nini ya rapidité soko ye na ndenge mo boye totindeli yo assassiné yo na ndenga musique soki tomoni moyen te bombe eza wana to explose yo so bombe moyen te nayebi ke eto fils pa azali akodrible bino siko nga moko naza x solo mona na bakabini nde batiaka ba esquelette moko boye bamikuwa batie danger de mort donc soko simbi okufi est-ce que moto akosimba courant
phase na net vraiment simbi na cabine oke na cabine simbi seke wano milukeli liwayo moko Ok, wana milikuli liwayo mo ma préparation zandeni ya disque totalement acoustique et lancement qui semaine passée si je me trompe pas à cause vendredi acoustique et bimai déjà évolution zandeni. Donc de vendredi til et l'autre aux a déjà na ba 3000 et quelques de vidéos token de malembe donc discuter na montant za ba millions de vues bino 3000 des jours 3000 faire na 2 jours à peut-être déjà ba 200 000 300 000 wana lukuta na ndimi yango te touché ya lukuta mabe depuis bovanda bino misato eza lukuta na ndimi yango te et en plus et ça la peut-être yo za na ngona chombo na ona tuna na wana ngona chombo na yo me ngana za na o abiso na chombo na ngai bango pe ba na ngoso chetembe to che eza bino te question ya biso te yo tangeli nga faire tu faut appeler na épreuve na ye soit ikuna ya yebe ba biro na nga mbana donc c'est que Ok, merci le fils Mata. Tendance sur l'acoustique, ça se passe comment? Il a chanté, il a presque à Kala. Mais à quoi peut-il immortaliser des fois na Marambango? Non, au moins il est là quand il y a confinement. Tu as un concert, tu as un concert, il y a un intercommunal, il y a un terrain. Tu as un document déjà to zwaka to mizila déjà avant mais mais pour bêta na terrain il faut un document ils ont la bonne donc nion ça déjà prêt il y a les bandes pezali il y a les to suka na intercommune quoi pardon bon ça nga bepani o tu nga makambo awa so lingo tu nga li banda pe ah boya awa to za prêt donc to za déjà prêt prochainement to yero na ba passeport pour mon ya mamba ba jeter anga sama am desimbo ça sala il y a za desimbo cité te soso azali batate ntaba pe aza meme te bango nyonso banyama mais chaque mutu ana roli na engombe pa azali nani lisusu hippopotame pa azali banani lisusu bamboloko pe bazali donc nyonso baza banyama na royeba o soliste kala mingi te na deuxième émission na royeba o vraiment soza soliste mais maintenant là nazotika bango surtout déquister encore de plus poto komo kende na suka nzembo moko et puis to kabwana na seben babete la biso su nzembo moko kaka ya acoustique to ezaka na kati acoustique abeti oui ezaka na kati acoustique obeta nzembo to ko beta Bellamy to ka Bellamy Laetitia Chikamana Paris, Papingandu, nouveau riche. Bella mie, ngana linga yo, ngenge nanga ya ndule baponelanga, ngana linga yo, nakokaka te kozanga yo chérie, ngai molonga ni ye. Bella mie ngana linga yo ngenge nanga ya ndule baponelanga ngana linga yo nakokaka te kozanga yo chérie ngai molonga ni ye mawa Alino Mbea na France Yonde ozali karde whisky mote molangwisa kabombe Karde whisky mote molangwisa kangaye Karde whisky mote molangwisa kangaye Apoma neno Mama Nadine Kandongo Yonde ozali karde whisky mote molangwisa kabombe Natuni acoustique malanda manase mavambu balobi na ngai Bellamy lokolo poni kokende ngawa yona koko masumi we na kokote institut ya bolingo pona présence a kozela kayo juste un peu de sacrifice na kosenga pena bika alube lumbi la gérie ya mbala flama de ndale na Luanda oh Mama Nadine Kandongo lufwa oh mwana no ça c'est du film kutanki le fils Mata motema passion Jampi fundi mabanzo oh
soki nazalaka sase kalesi na boma yo nazala ta wili mutoba fami nyonso ekoma okipe nazala ta nandika ndongo lufwa ye nazala ta la rousse de camédio etofise nazala ta bayon samba fami nyonso ekoma okipe ngai jowe kuntaki te ngambwe yo néglige ngai anga yo néglige ngai nadika ndongo mama yo négizaki ye to mpo na biloko mokili mama biloko tokutaka tokotika moto te abotama na ngoro pa kokende nango bomengo elandaka bolingo ndenge eleki alanda yaya jamai bomengo liboso bolingo na nsima apo maneno wa bana Lyon. Voilà, merci. Je pense que Fils Mat a déjà au carré. Là, je dirais big dédicace à champion Chabani. Yaba Chabani, Yaba champion, mon ami. Et puis, sans oublier Maître Toro à Jingle. Aïe. Et puis, bienvenue à toi, Kiriko. Kiriko Ngoyeyo. Dans sa babos. Tobinaka dans sa babos. Aïe. Naibite, Batoubaouta la bicho. Ngala on juge te Batoubaouta na se après mission ba commentaire moi on a beaucoup commenté. Bobi sangai il est déjà na zulé déjà battle. Ah. Ba on mi balé ce qu'on a là-bas, on a le bengi là-bas, on nani pour le roi baza ba on balé na lingate moko ya yo rasoni, faut ba ka ba on mi balé. Tu boya bino misatu yo zala kuna obete là-bas, on ka ba on peut ba ya na ba guitariste na ba. Dans battle o ayembi na suka nango batunde ba juge biso. Fils Mata programme na ezandeni. Programme ezaka ki après ba confinement donc to bandaki na poussa na vanda. Wana ezaki maxi single poussa na vanda to yi acoustique totali ki to bwaka ki poussa na vanda mais na se ya confinement o ya boule lisusu acoustique pona ba fine na ye apesa bango ka kelengi po ça bien. Mais après on a fait une préparation il y a disque il y a 10 chansons, na des génériques. Yemo karabinote. Non. O ya ocha chanson ache donc yemo pa ocha ba chanson na ye bisope moi moko na baya et ça la bien mais faut ça 10 chansons na des génériques et ça la bongo to betana vient na biso popo lipo vient na biso popo lipo vient na biso titinal capone na drum na juju c na drum Michel Libas na basse mbala mort discussion sili pour comprendre que il pas bête raté. Maître Chabani, champion des champions. Donc, vous comprenez qu'il y a un bêta raté. Patangi popo lipom taro bêta. Titina te ubako bêta. Ozana okan écrit à marca. Ouznebi no moboloba. Omoni musique ezarane. So une maison mère na kala. Tu na ba flamme. Burkina Faso japonais. Et siko bazako bêta te. Burkina Faso bêta na ndenge na e flamme bêti na ndenge na e nani. Japonais bêti na ndenge na e. Nyonso ba solise. Tout comme peut moutou quoi quoi na mouvement bêti to bêta ensemble et soka zo bêta bien. Donc le fils Mata azarana problème na batuté. Attendez to beti banteke to koti te kuna ndenge so ya baneni te. Mambo X aloba eza maloba o euti e pa mokonzi. Alobi non ye aza arbitre azala raté pona oyo aza pona oyo te. Arbitre pona joueur na ye aibi que non X aza joueur mais quand même peut faut beta na bango pe banzoto ba yo kapé makambo X ba yo ka bango donc na cadre ya mututu a se retrouver donc ma besate soki X a betina ma collègue na ye donc c'est un peu bongo tozo si ça peut ka na yo pour to si ça jam mission batu ba otala siko mon dernier na batu nyoso ba Holanda siko o ba Holanda yo bon. Mon dernier, il y a émission Oyo. Oui, merci. Donc, et là, Tozo Lingamingi, le fils Mataloba qui peut le maladie ezali. Toro chitete sans que to beta plata moins soit ka ya marambo ezo mbouye penza ya pandémie. Le fils Matabi maladie ezo mbouye batu, ba fan na ebo se protéger, bo mi batte là bo respecter ba geste barrière. Donc, bo sukola maboko na bino pamba.
donc la distance ya 1 mètre quand on est au Zaboué, 1 mètre, et ça peut bien. Donc, awa, tant que tu as équipé tout la fait maboko, donc mission est pena kitoko, dans endroit européen bien. Donc, mingi ya olobezate, et ça que acoustique yango on a beau s'abonner massivement na chaîne YouTube, il y a les fils Mata. Donc, beaucoup tawana, tant que le trop, et ça va bien pour vraiment te. Et ça que boya bolanda site na biso bo comprendre musala oyo le fils Mata zo pesa. Donc si aza arbitre ezaka te arbitre za ba fan na ene ba bino ndeto moni mambozo mema bango. Comment no ka zala arbitre po ezala bien. Po na zala moi rapide. Voilà quelques ah ouais apo maneno Mr John Loabeya o azabonga olanda ngai Manassé Mavambu acoustique Malanda Seda Kama Trésor Kwilu na Marcha Mola Ali Nobea na Mikili Jerimbala mon vieux Pexo Fanny Chambele o azabongo pembeni na ngai Aristote Nonda Bayon Samba donc métamorphose on a moni vena bino tout bana ngoto bana ya kave donc bosé belé sans oublier bana ya bandal mabele mame. Merci. Donc pour na contact ou azan pour ça artiste contacter artiste a bengi ngai na plus 243 ya Willy Moucheni merci pour non na mona pe à travers yo et osala bien plus 243 ya Willy Moucheni ba bisinga na bongisa 90 62 489 plus 243 ya Willy Moucheni 90 38 non 90 38 62 489. Merci beaucoup à toi, comme on met dans ma casse. Bombe en avance. Explosif. Assassin. Ouais, Mati MKTV. Voilà. Mati Kasongo. Donc, pour nous conclure, car nabi toutefois, on est masse en atolo, la pandémie à Covid-19 ezali. Donc, moi, batunio soba mi bate là. Moi, ma maman mon bimba. Donc, tout le monde faut mi bate là. Si bakolonga yango pe koleka. Et les cas ba malade ya et les cas. Donc les fils et mata kanda za bonga habito za la kan en garde po bitumbe zo ya liboso na ko sauter Matika Songo pe sa biso raison. Pour ba chanson zo ya. Oyo kama ça c'est des films nenga décortiquer chanson na ba niveau international likolo. Pour on finir car on appelle ça mbote ya mambo ya YouTube ya mambo international na Canada na moi Christian Kalala na nzenze. Na zo mona ba Karine Sanga sona zongi muke na Paris na mama Laetitia Chika motema ya papinga no nouveau riche ba vena nga ba Roy Roger Ngandu na mona ya na mona ba tebe ba bebe nzimbu do ba ze bele ba Jonathan Mutombo ba massa na nga kati to ba na Paris massa na bino ya ça c'est du film pour na contact c'est ça ka piste 243 nde balobi oui Moucheni piste 243 948 11 77 piste 243 948 11 77. Mais kalati a beau consommer pour ça en avant dans ma casse avant beau zouabilo ko ya koinda. Donc bambo te nanga tuna bana bandan mabele mame na mone pe côté bilele bazar na mone maître Chaban be bazar donc bandan mobilisation kaka check bayon samba. OK. Merci beaucoup Bandal et en Kafu Bandal. En tout cas, je me suis rappelé encore de plus mon émission à la télé. Ça se passait comme ça là. Comme ça, télémi boya ngai n'habite quoi magambo pela kangai quoi. Pela kangai n'habite quoi. Bon, on va finir cette émission avec notre soliste. Soliste Nabiso Tozanae a kobete la biso biloko ya Kafu. Toujours si c'est mission, mais avant aussi ça n'a avec solo la biso pe asuka et bon on a tiki la ya betanae. Bande ko baota la biso sko chef au Lobanini et puis fils Mata pe azolanda biso maintenant là. Mbote mingi na bana Paris, mingi na Lyon. Donc wana tozomona apo maneno antivirus la rousse surtout mingi mère na biso mama kake mama watika abana te doye vraiment mama sociale ya koki kozanga te tala kaka donc yenda sala biso et puis ça le roi maman na biso bébé Kimberly 18 cylindres. Voilà 18 cylindres bébé Kimberly 18 cylindres. Donc Dorcas la patronat Tiffany Hiroshima
Donc, bana Lyon on entend à soutenir artiste X solo et ça là vraiment bien. Donc, à pour maner antivirus, surtout à pour maner antivirus. Donc, tu sais ombre noire, tu sais soutien. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Hein. Donc, c'est ça. Oui, ça X solo pour moi contact, ça plus 243 code Yamboka ya Willy Moucheni. Naebi qui à travers Matika Songo to kutana pe kara et ça là bien plus 243 85 288 13 15. Donc pour nos contacts qui artiste X solo numéro ya wana bana Lyon nyonso bambote na bino mingi maman Nadine Kandongo maman Kake et puis le fils Mata mon leader à vos ordres. Merci beau s'abonner na eza page à fils Mata Kaka le fils Mata sur YouTube. Bo kota kuna boando za ba information nyonso ya ye oyo ekokomela biso nante ekokoma déjà kuna po biso yaka ouais biso yaka makambo nyonso eza normal. Merci à vous oneso bolanda ke mission na tiki bango basilisa na générique et puis toleka Ibu napekisi bapetsa baluba kebana bapetsa bayombe kebana bapetsa bangala Ibu je dis bien kebana bapetsa bangala ebongo bapetsa bayombe le fils Mata kebana bapetsa baluba X solo. Libongo. Tokutani na libongo. Masuwe semina libongo. Pona le fils Mata toso panyanya. Ibu. Apo maneno antivirus. Ok. Baso bangale fils Mata X solo toke X solo abeta alenda beta lisusu lobisa solo bato babina kite babina bayoka kite bayoka évangile wow. Avanda le fils Mata Avanda Bapusani moke Avanda Oh maman Nadine Kandongo maman Kake bon maneno antivirus la rousse les grands médios. Merci. Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo.